Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Nakacha chaîne Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout besoin mi ou eza Cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV alobarane vérité. Cuisine Yannick TV azarane bankite po bomba. Na fongoli ba caméra na ngana memeli bino émission ya kitoko bana mama na mukolo alelo. Émission ni nazolo baba mama na nga émission ya kitoko bokota bolanda émission na boke binyonso. Enfin commande émission na biso topesaka merci na Seigneur parce que kolala kona mukeza habitude te eza kaka ngolu ya nzambe tomoni mukolo alelo. Ba frère ba abonné na nga, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Oeza moko na bino Cuisine Yannick TV aya bakuku oye bakuku bokota to solola lisolo na memeli bino eza ya Fleur Bambu moko ya bakuku moko a membre ya SB tellement ajouaka na SB ajouaka kitoko a cartonaka barole na ye. J'espère boyebi Fleur bien. Fleur moi si ya papa Dadi bozo mona na miniature wana eza kaka 2 personnes eza Fleur na Dadi mobile ne oazaka na poto bozo mona bango très bien. J'espère Cuisine Yannick alobaka avec précision ba audio eza bokoyoka ba audio très bien boko comprendre émission ni na memeli bino na mukolo alelo. En tout cas émission eza kitoko koleka. Tomona ki kala mingi te ute koleka par-ci par-là et ningana ki o Flori mobala bwaka ye mobala wangane mobali kutu ndenga zana zarana mwesi na poto asundola ye elobama ki ba murmure elobama ki trop bande kunanga. Mais nzamba bolingo nzamba lola balobi 99 jours eza mutu. Mais jour moko bande kunanga eza Seigneur. Nzamba eko sala grâce na vie à Fleur. Tellement ba polémique, ba question, ba tubande ko finga, ba tubande ko chola, ba tubande ko loba, par-ci par-là, papa j'espère que mobala Fleur papa Dadi ayoka kipe émission ango alanda ki ango pendenge ezalaka. Mais papa Dadi lobi non, ngana okena nga kinte pona prouver batu. Nazo kende kina kende kotala mwasi na ngana rendre visite au solo la to mona na kala to ebande nini évolution ya makambo na biso ndenge ezo kende. To moni papa Dadi na kati ya kin papa Dadi semeki na biso ba bon séjour na kati ya kin. En tout cas to souhaite vraiment kimia pembeni ya mama to ebi ke ezala tokos to ebi ke mama Fleur aza membre ya SB ajouaka tro na kati ya SB pasi la bipambu sila bisalu aigle. Mama Fleur ajouaka kuna ajouaka pe bien. Mama Fleur on eza Cuisine Yannick TV ngaka loba conseil na lina loba mama Fleur en tout cas toza bana basi. Mama Fleur moi na vie faut koza patient. Muta koso te kolanda gauche droite te yo talela kaka nzambe na mobile na yo. Na vie eza na ba réalité ebele. Balobi mboko ya teko omona onde tika papa zokosa. Biso toza ana mboko ya France pona ko renouveler même carte séjour et comme il faut voir aucun de cause vraiment que ba rendez-vous pose rendez-vous na ligne pe comme problème pour que de ko renouveler et comme problème mais nzamba lola
azaka nzambe na bon moi. Papa ndenge aza nazokosa te, papa alobi vraiment ya solo, papa dadi alobi ya vrai ya solo. Cuisine Yannick nalandi émission na bosali pa Vincent, en tout cas vraiment alobi ya solo. Mais Cuisine Yannick afingaka na ete apesaka kaka conseil yo na loba mama Fleur nanga azala vraiment patient, patience efutaka. Balobi la patience et la longueur du temps. La patience eza fruit à Saint-Esprit na Galates 5:22. Maman nanga azala toujours patient. Tomona mabala misusu esala même 10 ans. Mobali na kini mwasi na poto suka na ngwa eka poto. Poto eza lola te. Poto eza peyo eza développé na makamu nango. Omoni akor yoza na mobali no bozolanda ba procédure na bino. Eza mboka ndele procédure eza ka atembala mo yele lombala mo ekotino ezwaka temps par temps. Mutu aza na grâce na ye, mutu aza na chance na ye, mutu akokoya ka 6 mois. Ok, mutu musu pa kokoyaka 1 mois. Ok, mutu musu pe ekosala 10 ans, ekosala pe 7 ans, ekosala pe 8 ans, ekosala pe 6 ans. Ezaka ça dépend ya ba procédure ya mutu nini asimbi dossier na yo. Na minute o mama Fleur nanga longwa na distraction kokota na ba polémique par-ci par-là to répondre gauche droite non. Zwa mabolongo no tchana si invoquer nzamba lola. Belela nzamba kota likambu na yo parce que libala eza bénédiction. Omoni libala eza combat. Bande kona ngai biso tomona ka so bali mariage olongi après ko bala susu mariage ezaka susu na procédure tozana posa bana ozana poso fana mobali na ozana poso sala na ozana poso za stable esenga ka photo associé Seigneur parce que ceux qui ont associé Seigneur te rien ne marche bande konanga photo luka nzambe bana mama to kanga mala nzambe mukile baby conseil on a memeli mama Fleur bambu esiko za nzamba lola asala grâce on a émission nanga nazakaka na mukie na pesa toujours conseil ona memelo ndeko na nga star na ngai moko na biso na kacha est bito lela yo za ba kuku moko azaka na France mama Fleur ikanga matoi koyoka batu te yoka kaka mobali no na nzambe na yo kanga mama bolongo no na se même 5 ans biso bato mokito mona ngwebele pa nzambe zebele te nzamba koza capable peke oke na okokisa 6 ans pe to epe na poto Dieu est capable à tout to limiter nzambe na biso te ba vrai to limiter nzambe na biso te to kusosien nzambe en tout cas na sepeli komona papa na kati ya kina zo souhaiter ba bon séjour en tout cas na ko pesa merci na Vincent en tout cas au sali vraiment bien na mission na ba question posée papa ndenge pe expliquer biso to moni ke banda babalana nanu aleka na émission moko ta répondre aleka loba non eza première fois to ki papa dadi alobi pa Vincent en tout cas eza bien pour expliquer batu nyonso banda kozela bayoka na munoko na moko osali bien papa nzamba lola apambola yo nzamba lola abatela bino na Fleur nzamba lola kokisa ba projet na bino Fleur mama mutabombaka ndaku mama mutatongaka balobi ndako olalaka te ko bandeko nanga moyebe sika maetanga kezate Fleur yonde mutoko bomba mobali na yo yondo ko bomba mobali na ona ba prière yondo ko bomba ba procédure na bino ezoleka na ba ambassade par-ci par-là na makila Yesu nzambe abatela séjour ya papa na kini nzambe abatela okolongano na kini kwano na Europe foko tika ngona maboko ya nzambe parce que tozomona ka na misu mibalema comme si eza spirituel bandeko nanga na mina physiquement boye tolobe umele spirituellement foko kota profond koluka nzamba lola nzambe akita asala o esala mate parce que o batu bazoloba ezaka batu bazoloba balobi loba na via mutu cha point virgule mais ko cha pointé parce que point vie à Fleur ici même pas Seigneur Jésus-Christ bande ko nga photo luka nzambe mo photo loba pe malamu pona ba star na biso mo tozana to aka te pona kufinga il s'agit ko pesa conseil to ko pesa conseil il s'agit ko loba malamu to ko loba il s'agit amabe to ko loba mais Cuisine Yannick amemel bino eza bonne nouvelle pona Fleur eza bonne nouvelle vraiment na RDC na biso eza bonne nouvelle na ba star na biso ma
makambo ndenge évolution ezokende en tout cas eza bien cuisine Yannick azalaka na ye banki te po abomba bafrefe baboni nanga oyo namemelaki bino yango wana tout le temps nalobaka je vous love nalela bino ya trop boyebi bakuku nalela bino s'il vous plaît bosabone bokommente boaime bopartage vidéo parti par là même soki ekomi epa flore ekosala nga bien parce que napesi ye kaka conseil ya moke e oyo naza nango napartageaka yango toujours ensemble avec vous nazobalanse siko bojo bino moko boyoka mobala flore ndenge azoexplike très bien koleka cuisine Yannick TV bokomante boaime bopartage vidéo ekosala bien makasi nazobalanse siko boyoka papa dadi ye moko ndenge azoloba en direct na kati ya kini à suivre. Couple ndoto couple eza bien couple oyo eza divorcé elaokota biso boye te donc soki nayaki kishasa nayaki nde nayaka otalaka ye ifo ndenge ntango makambo nde arejoindre nga te donc ifo nayaka donc couple eza couple eza très bien maman Flore peut confirmer que couple eza bien wafanatique no balobaka motema pasi ana balobaka basije tala kutu Flore boye makasi donc nazwaka vraiment bapel oyo esengaka nameka koexplike bango na explikaka donc eloko eza te pesa eloko eza te depuis mariage esalama mariage na 2017 5 ans sikoyo papa na ngai 5 ans mo ambassade nini oyo yokota oyo tisikoyo 5 ans bobalani pena officiellement l'état tout emonani tisikoyo 5 ans nga natuni ambassade nini oyo yokota tisikoyo bakopesa mama na biso Flore officiel te po arejoindre na poto. En tout cas merci pour la question. Bon nga na kokoloba boye nasomoni likambo eza na kala même tomonaka natinde bible lobi natire ya enseigné biso toza na ta manga toza na ta avocat donc likambo eza na kala eza bato ebele na moko aza mpe na mbongo ebele mais ntango mosu akotikiza bato ebele dernièrement na otoyoka même baministre na biso moko bapimelaka bango visa mais baza makambo nyonso donc dossier na ye eza nango yango Flore oya na ye ozwalema visa Schengen likambo oyo ya mare oya Flore oya na ye na boyi na ngati 5 ans mpona yebi mwa bandeko mosusu mpe oyo toyebi mpe baya mpe kaka babala bandeko na biso baza ya kinshasa eyoka badosie soki bainane ba6 mois po toyokaka ke soki bobalani légalement eke makambo to eza correct en tout cas mondela koboya teke mwasi arejoindre mobali na ye normalement eza bongo omoni administration eza na ndenge na yango ekendelaka lelo soki otali oyebi so eloko moko même bato baza na France bakotémoigner likambo lelo même ekomi pour renouveler même titre de séjour na yo ekomi pasi banda tobanda covid komasi rendez-vous fozwa rendez-vous après 3 mois mpe makambo ebele ntango loplane eza bongo mais ça dépend motu mpa ozwa dossier nango eza bamosusu avana bana na si abandai déjà dossier wana eza mpe mosusu bobanani bobandi dossier wana donc nakokoboya yango te wi le groupement eza nango mais ça dépend moto oyo aza na dossier nango eza na bato mosusu mpe bakota demande na regroupement na ezwa mpe ba 5 ans ba 10 ans mpe kasa donc eza makambo eleka na kati eza makambo eleka na kati eza vraiment kete ngai na soso non eza makambo eleka esikoyo olimbisanga biso tolobaka na biso nyonso oyo biso toyoki ke soki ti lelo mama Flore akenda poto te c'est parce que jusqu'aujourd'hui nani yo divorça na mama bana na ye et puis il se murmure ke boti kutu kobota susu mwana moko kala mingi te donc ti lelo moko omoni bato bafandi na poto bayebi mpona na signale oke nga mama bana nga tosalaki mariage civil te donc tokomona kaka makambo ezala fo tosala mariage te akoma na vi na ye aboti na mobali oyo bazalani aboti na ngai
donc wana eza na oka ake bato internet mpe balobaka donc nga naza na mwasi te na ndako na nga ndenge nayokaki balobaki babengaki bazwi mwa mwasi moko naza na mwasi te mwasi ya liboso na vie na nga mpo nga na bale na leta na miso ya leta na miso ya bato ezali donc naza na papier mo te oyo tokosile wi tolekaka na batribunal ezala mpona bamakambo bana ndeni tokoki kopartage bakarte na bana donc c'est ça no eza na papier moko boye mpo basigne après sina oyebi so eloko moko florce akota demande na nini na Schengen baboyelaki visa mais toya totoleka tolobango donc tozobandela makambo se kobandela memoya me donc koto wana balobaki sena kosa te opapi mama papier eza na moto mama Flore papa basango ya poto olembisaka na ozolanga bilota mingi te basango ya poto totuni papa na biso dadi na basango ya Kinshasa tokotuna yo sango moko etambolaki na kimia baisiso babike no mama bokilo na yo c'est-à-dire mama boti papa dadi pendant oza na Kinshasa awa batikokakela fimo lupango ya ye en tout cas nga na muta banaza pe information donc toloba ba papa dadi pendant kazala yo sango etamboli ke mama bokilo na batikokanga papa dadi akokanga lupango quelque part donc faut landela no papa dadi bien ya solo nasolo kongoka epana yo utokanyira masolo kwangu bandala ya est-ce que sina laki ata veste babi ozalaki te mama nakendaki ye moko ya solo basala kongoka epana yo Voilà. Elombe, lomba bitumba na ngai nzambe alola ye. Elombe, lomba bitumba na ngai nzambe alola ye. Elombe, lomba bitumba na ngai kosi na yuda ye. Elombe, lomba bitumba na ngai nzambe alola ye. Mobundeli na ngai yondo longisaka ngai tango banguna bakoluka ngai yondo bombaka ngai tango banguna bakoluka